avocat bazwaki ba avocat pe baza mayele te bayemba liboso baza na ba dossier oyo baye ko sambisa bango te o mona vertige ambongo abisi mundele wana so ba signaler yo lo bato yebani te ngape to yebani te e sala bien zoka ba photo ezali yango to zela le 25 yaza mutu ya ko libérer te tozo zela le 25 a bas condamné azongi sana mbongo ya yibaki soki pe mbongo ngo esenga eza na franc même igota nzamba kufa me ba changer musu baza to kolukela ngo ka to ata to ya se poto kontela ngo kaka to ndimaki azongisi mbongo eza te bo condamner pamba rien et puis susu babotole ba biloko nyonso pona nini biso so to koti prison to zaka maladi te bango soko akoti ka bandile restation na to sango les faux malades okembisi na libongo yango na yalinga sa ela biso kuna akokoka te ba condamné aza muyiba mbongo bazoye na be preuve tout na bato baliaki na ye mbongo kokende nano na mukuna te na okende na ye mais Moïse mbie na to sila na te esengo na ngai nano esalama te esengo ya peuple congolais bien esengo ya nzambe nano esila te ndengeni ye a place neza na prison Moïse mbie dossier faut zonga na ibisa ki on ata emero eliani faut zonga ngate ko benga ba mukuna mosali na nzambe te ko benga ba nani ba petio ba nani ba tuna biso les rois de transfunement Moïse mbie ba tuna nzambe te ba nzambe Yesu ye moko mwana nzamba te ko sa makambo te apesi ye mbongo ebele na utangu biso to lela mboko bato ba bebisi na mukuna pa bebisi mboko ko tangu ya zolo ba ke Kabila bebisi mboko président Sota bazaki na nani. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous cultivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo api bambongo na ngapie ya on a préféré na sala ngafi o Toyebiki. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto bete ba tampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Dans ces pays, RDC et Congo démocratique, la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous tous qui sont partout à travers le monde, vous nous suivez à travers notre chaîne YouTube. Je vous dis bonjour, bonsoir et que dépendre na air nini, bokozali bakou ya kota la émission lelo parce que émission oyo ezali vraiment à boire et à manger. Tozo lobela makambo ya Congo, ba lobisoke komi na makambo ya Congo za suli kambo ya moto moko te parce que Congo oyo ezali ya président de la République te, ezali ya parti politique te, ezali
pe ya ba opposante Congo ozali ya ba congolais, c'est-à-dire que no yonanga ceux qui tozaka ba congolais la elingi koloba ete Congo ozali ya biso. Mais tozo comprendre te na Congo balobi ndeko azali kaka ndeko. Nous sommes le Bantou, nous sommes des Bantous, toza ba africain, to respectaka humanisme, to respectaka muninga na yo mutu. Mais to moni na Congo et comme tolali to lamuki procès. Donc tolala ka tolamuka chaque jour na ba procès. Oya fundi oyo, oya fundi oyo, oya fundi oyo. C'est-à-dire que na kati ya famille tozo ka suko traiter makambo na biso te. Makambo na biso entre biso na biso batu tozo ka suko traiter yango te. To moni kaka l'état nda comme okabola biso, mais l'état kabola likambo pamba te, il faut moyenna quelque chose, il faut moyenna de l'argent. Tolongo wana. To moni suna Congo lelo komi ke non oya yibaki. Oyo kuna yibi, oyo kuna yibi. To yebiti. Balobi biso ba africain to respectaka ba wei. Il faut respecter ba nyonso ba kufa ku to pesi to présenter ba condoléances na biso na ba famille nyonso o ba kufeli bandeko na bango. Faut to respectaka ba wei. To mona président ya liboso ya mboko Congo nani vient na biso Kasavubu akufa. Mobutu aya akufa. Laurent Désiré Kabila aya akufa. Mais apparemment to respecter ba wei te. Tout le monde va te belé balobi ba ko c'est la kamowe likambu te mais tout le monde va te belé ba komi ko na kombo ya Laurent Désiré Kabila. Yango lelo tozo loba makambo ndenge zaleli makambo ndenge longo bani. Laissez-moi dire un grand merci na bato ba soutenir Dona Konde toujours matin midi comme soir. Paul Ventour et Moutoumoro qui toque depuis Bundes, merci infiniment. Dada Maingi di Baliangando, sans oublier Aval Opine du Tour d'Europe. Il s'appelle Aval Opine du Tour d'Europe. Je te remercie infiniment, merci. Merci à toutes les personnes qui vont s'abonner à ta chaîne YouTube. Mon invité aujourd'hui s'appelle Analyseur, le raisonneur. Selon Yalobi, il est le Congolais le plus intelligent de tous les Congolais. Les là pour prouver les biso intelligence na yena kata Congo na kata mambozo le kana Congo. Analyseur, raisonneur. Bonjour. Bonjour Ndegonangai. Boni. Calme moi kala. Confinement kaka to ndenge bina sepelaka bato ebele baolinga basala émission na nga nazoyamba bango te nasepela na yo mpo okendaka bien oliaka pene okundoli ndenge Serge na Angola. Serge na Angola ndenge alingaka ndenge conseiller privé Serge Mesaki na Lyon wana conseiller privé analysé Serge Mesaki na Lyon pene kokuta Serge Mesaki azokonza Lyon le conseiller privé ozo compare Roger na Angola bango nyonso balela babite analyser il faut ça la émission na journaliste wana alukisaka yo babiloko mona munoko yango panzaka yango moni analyser azaka contre te azaka pour te na zalaka vérité makambo ezeleka na informer batu bayeba ezate na yana bato beta ba masolo moko ezanga tete analyser pe bazwaka ete viena nga kanika ninda na kati ya France wana ebiki analyser bazwaka ete ozo comprendre analyser c'est bon yo bazwaka yo te to koti maman na kati ya lisolo na biso. Avant tout, on a point par point. Analyser, on a congolais, on a chaque jour na kin. Au sali analyse ni na makamunyo sezo leka o batuba yi bambongo, batuba bomana, batuba zo kangana, ba kangisana. Au sali analyse ni na makamunyo ça va to ndokota likamo moko sima mususu. Na ebisaki yo na lobaka eloko moko boye. Mbo asui mbo na baneko loba su ba teka nzoka mubimba banginda te na Ivoire. Batu ba ndo comprendre te. Batu nyonso ba yi bambongo. Batu nyonso basalaka mabe batu nyonso bazalaki ba makambo ebele na lobaki ekebima omoni yango ndenge komobima Titi Emeonga na Paris wana Titi Emeonga fera lobaki akobwaka omere na biso zala calme Titi Emeonga ozo comprendre analyser na ebisaka bango ba titre ponga na zolo kola oyoka te analyser raisonneur formateur entraîneur l'idée des rois de Roko Matino roi Zingankufu porte-parole en Nzambe Nzamba vitesse Kolonteka les défenseurs d'Afrique locataire en Nzambe bakombo na nga eze mérité excusez-moi wana coronavirus te na Congo eza raté batu bakufa na coronavirus soyo na Congo ezaki mbela ta cheke moko akufi ba cheke bazaka eza raté eza kabalo eza 12 wana toke na ndenge mususu na koyebiso na Congo eza te nanu pe yete eza punition ebi mikolo na Congo tozi kosuko sumoko ezereni yango toza na epidémie tango biso malade ezwaka biso comme na ba minere te eza nde na ba Europe kuna ba minere baza na problème na Nzambe biso na problème na yete po ba tia sata na mutu mwindu na mukila ozo comprendre
ozoyoka na olanda Roger na Ngolo ozolanda ndenge na oyebi so le conseil les plus privés ozo comprendre Serge Messaki na Lyon azokonza wana yebi ga analyser azoloba na analyser apesa bino ba titre ta on apesa bino ba titre soko zaki muyibi osalani obendani okoma ozongisa biloko bato soko zaki na likambo na mutu tika soko okosaka bato naza mwana songolo bendana beta déjà ba vérité bato balingite eyeko bima na mpoasa yango lelo to kopanza yango na yebisi bato na ba pale bokoto émission bone kozela yango yo analyser alinga panza penanteka ndenge voilà bokota émission bone kozela yango yo analyser yozali analyser ozali congolais tant ozomona ba congolais bazo souffrir mais tomoni après avoir ba congolais bazo sala makambe belé konga sala boy mais tomoni bato oyo to benga to pesa bango pouvoir parce que no bino ba kondi na biso to biso mo to votara bango mokandi ba komi ko yiba mbongo ya Congo alors ndeti soto juste procès ndeko na biso Vital Kamerhe tomoni bakangaki ke no détournaki mbongo ya programme ya 100 jours bakoma na procès boye yena monsieur Jamel azolo ba o ya ebi monsieur Jamel te monsieur Jamel wa ebi Vital Kamerhe te mais ba misi ba photo na bango ndenge bazalaki alors makambo ndenge zokende mona bon na informer na nubana ya poto na kokende na oyo lobi mbongo na biso na makambo ebola ya goyeloba vie na biso moliere ndenge na loba coronavirus colonel Nanga wa saisaki nani na basengeza bozwi mbongo bapesi bino ti lelo tozo comprendre te batu pe bazolobela ngo te mais analyser la lobeli yango baza na mbongo bapesaki na pré pona yebaka mbongo bien te ba 21 millions boye ou bien 21 milliards baza nango mutu azolobela ngo na Congo azate mutu pa azoloba pona makambo oyo azate colonel Nanga basengeza bozongisa biso mbongo na biso eza mbongo ba chikino ba policier bazokanga batu pona cash mbongo wana so basombeli ba congolais ba cash po batambola nango basengi milo balingi basala commerce o Gentili Ngobila aye gouverneur azanga mawa aye akanga batu po bazoka bambongo na basengi milo wana mbongo ngo puteze komate ba komanda balia bavimba mabumu lokola ba kino baye baka entre différence ya soda na policier te baye bakate babengaka policier commandant bazo benga nzoka policier aza messier oko benge commandant aza soldat te messier policier c'était messier oh mon conducteur policier c'était messier mon conducteur kanga mon conducteur aza FARDC ne mon conducteur policier c'était messier ah messier sokaza lieutenant benge mo lieutenant sokaza major meko benge mo konzite wana analyser la zongisi bino na place tokende na makambo na zo yo tozoloba wana ya Vital Kamerhe basengeza colonel Nanga bozongisa mbongo ba américain ba peki bino pona ebola ekota na kesi to mona malgré tout kesi yango eza na biso ya ba congolais te mais analyser azaka mbanga koloba bato bozolanda ngai bozomona bokabulaka be émission na batutu ata bakokanga me ngaka msana nga vérité ba porte à pression comme déjà kofunga na lobi efungwa manango et puis tout na efungwa manango na ko informer bango na sima analyser aza pona koloba vérité naza mutu te bango ba soutenir rande ngai po ngana opesa mo ba information boyeba basengeza na colonel Nanga bazana mbongo na biso bo na propre to kende na makambo ya vie na biso Vital Kamerhe omoni ne bandeli na salaka émission moko na yebisa bango soki politicien akoma olanda boisi ya ba musicien politicien wana za danser na ebite so ba kolukango na baki déjà za danger batu toa wa basengaka balare bakendaka ngai mutu na ngawa na mabele pe grand Petro ngana monaka ya Willy Musheni porta Congo Lumière d'Afrique mon pirivier vie wana na batu nyonso to bwa kaka oyo ya mbongo muta okokana azate viana kabaka fort pe alela petit na analyser so na beleli ga petit moi desa moi 3 ba misuso beli bango 0 na vie na nga kanika ninda na Paris viana kuto ko lemba dollar eloko pamba les députés les plus élus na 2023 kozana mais to so na masola mboka comment to so na masola mboka ndenge to zoke na masola mboka vie na biso Vital Kamerhe ye azo wanga na mundele wana mundelo wana pazo wanga na eza faire raconter ba beti ba me ba bosani ke bilili ezali ba photo bazala ba place à danser bango mibale ba photo ba vandi bazo solola ba photo bazo dame photo déjà comme ça moni muyibi soka zo wanga na bakanga ke na biseli na yebisaki bino ne bandeli Vital Kamerhe soto muyibi ya mbongo muyibi ya danser ya mbongo na yebisa bino te na loba mbala boni muyibi ya mbongo ya danser yo moni te mutu azo samba alinga timide ba avocat abandi onga mutamayele na Congo c'est analyser muye asala na ensemble wana na beta yesiko po mona zaka mayele te ke analyser alike na mayele na ensemble soko koti ba komaka na libanda ensemble nationale a dirigeant na pa zaki chef wana
Assemblée nationale lingo laksanini. Tokoloba na munoko ya mboka na biso. Munoko ya mboka na biso eza lingala, Kiswahili, Kikongo na Chiluba. Ya dirija wana baloba na munoko wana, baloba ka français. Il fallait tanga kota ki babo ma place wana ba koma Assemblée internationale. Po baloba ka français, Vitali Kamere mayele ezate koloba loba. Mayele la classe na mayele obiso za ngo eza différent. Ya classe ba kota ngi so 2 plus 2 égale à 4 mono yebi noté. Okangite me mayelo toza ngo ya danser. Na corriger po na olaxia atimide biso te toza batama. Muyibi nde ya mbongo. Omoni tanga yibi mbongo. Tanga détourner, le bata ko détourner. Ko détourner na yibite, moi je suis congolais. Nous au Congo on parle lingala, pas les français. Tango Vitali Kamere yibi mbongo. Na bandela sutu Vitali Kamere a yibi mbongo. Tango yibi mbongo, atali na ba mekato. Habité, soki to sambi na ba avocat bazwaki, ba avocat pe bazama yele te ba yemba liboso, bazana ba dossier oyo ba yeko sambi sa bango te. O mona vertige ambongo. Abisi mundele wana soki ba signaler yo lo bato yebani te, ngape to yebani te, se ekesala bien nzoka ba photo ezali. Yango to zela le 25. Yaza mutu ya ko libérer te, tozo zela le 25. Bas condamné, azongi sana mbongo ya yibaki. Soki pe mbongo ngo kesenga eza na franc, même igo Tanzamba kufa me ba changer musuba za to kolukela ngo ka to. Ata to ya se poto kontela ngo ka to ndima ke azongi simbongo. Eza te bo condamner pamba rien. Et puis susu babo tole ba biloko nyonso. O yaza na ngona ba bien ko sombela batu bandaku ko pesa ba mbongo ya. On sombela ki soraya ba lupango même wana dia sombela ki dia mona ya mida. Te bako botola ngo. Bako botolongeza mbongo mboka biso toza pona amida te toza wate po ba amida totala ba ona sima amida qui est qui dans ce pays amida il est qui dans ce pays po biso mbongo ya mboka ezongi na mboka na bi go Tanzamba kufa me atika ba changer to kulukila ngoto ata na to ya 50 tondimi kaka me mbongo wana ezonga to compter ngo azongi asali pe boloko et puis zuzubo libérer yete. Pona nini biso so to koti prison to zaka maladi te. Bango soko koti ka bandile. Restation na to sango les faux malades okembisi na libongo. Yango na yalinga sa ela biso kuno akokoka te. Ba condamné azamu yiba mbongo bazo na be preuve tout na bato baliaki na ye mbongo. Tala eloko mona o sepela mbanda mboko e banda nano analyser a sepela te. Na o sepela na président ko Félix Tshisekedi. Po salingi. Tika président wana en tout cas félicitations. Tala arebeta mieux banda monde banda moni be écrivain na yebisa bango foba ko maka histoire président mona azana souci ya peuple congolais azana souci ya Congo yo po pena bato ba tala ndenga CD mais natango wana ya 3e vitesse soki 4e vitesse makambo ezalaka to yibi ovandi na ona poche mais siko yoki ndenge de tokila bango Voilà, merci pour comprendre et analyser après si analyse par rapport à procès Vital Kamere parce que ma Vital Kamere pour l'instant tout le monde bazo kangaka nani ndeko na biso Masaro déjà va récupérer et procès est retourné pour le 25. Alors tout ça na yo makambu Eliane contre Moïse Mbiye analyser le cas na plateau na biso à télévision oloba au sala analyse pas tout musuba condamner analyser oza mabe nzamba comment dire yo oza loba mabe pona musala nzambe basi wana za lokuta boyeboy lelo analyser ndeto solana yo boye au moins 5e jour depuis que évêque Pascal Mukuna azali na prison pour la cause il y a vol azana nani ya et pardon pour la cause il y a viol plutôt viol j'allais dire pour la keno a violaki asalaki abus sexuel na mwana mwasi moko alors okosa la lecture nini parce que yo ba condamnaka déjà que non yo lo ba pona basala nzambe basaka na musala nzambe alobi hein ko kende nanu na Mukuna te na okende na ye mais Moïse Mbiye na to sila na te esengo na ngai nanu esala mate esengo ya peuple congolais bien esengo ya nzambe nanu esila te ndengeni ye place neza na prison Moïse Mbiye dossier il faut ezonga na yebisa ki on a numéro Eliane il faut ezonga na yebisa yo ke ba pasteur na lingala na biso eza pasi leta baya na monde wana pona nini ba faciliter kozwa basi ya batu ofele Yesu aleki bango nyonso na puissance mais babande ko telemila boni pasteur Mukuna ba telemila yete boni Moïse Mbiye ba escroc ba ye na kombo ya nzambe ba telemisi babandi ko escroquer bana basi ko buka bana basi ba Jericho ko sala bango makambo mabe allez analyser avanda na kotele na yebisa ko za musala nzambe yebi ete ko ndima na ngai yango yebikisa ngai pasteur aza mutu amekato
soko na ndimi te boye me batu bakonfondaka bakasaka passer nda kosambelelo yo bonga te ndeko baza beskro o bakoloba nanga mabe bamoni muninga na baki bazebele eza bango moko te basala kango bazebele ba passer nyonso o bayebana me na minute o mibale nde na kotanga soko bakofunda bafunda na mukuna na Moïse Mbiye procès esilite yebe place na prison. Mais avec Pascal Mukuna balobi ke no ba vidéo wana mwana mwasi wana iza basala ki ba montage ayi makamona na lobi basala ba montage Mukuna la kisa maboko na yaza na nini ba genou na yaza na nini montage nana zaka na navigateur ba karo wana kota basa 50 litres nana zaka na karo wana kisasa atamuro omoni be screw atala nga avana loba omoni mutu nanga to vanda ne mingi onezini to sa ne ba analyse ebele ne comme hein tango azoloba na bino bozoka samaka muso alobaka eza na nzela te alobaki soki Mukuna tiki makambo wana te place neza na prison bien azali boma achaki tembe aza bisiko nga to travara na aza mutu nanga onezina aza simple yende ayaka na liloba ya Nzambe ndenge zali mwasi ya mutu ko simé na nzoto te sauf na monde ba autoriser docteur aza na droit ko simba mwasi na place olingi passer Yesu kuta simba te Yesu asimbaka mwasi ya ndumba po apakolaka mafuta mais yo zo simba mwasi ya bato ozo tizalisa mwasi ya bato 12 heures ya ko salo Moïse Mbiye atramfunya basi ya bato depuis kala sala nini abuka kabasi ya bato ba Jéricho transfunément les danses les plus célèbres na mon soto lobi na mon boy po émission bana mike bazolanda bato tu ba comprendre transfunément nde kwa Jéricho abuka kabasi ya bato achaka bango liboso soko amoni oyesika o zala wana tango zala na kosengelo batasika wana tini ba musicien elekane déjà na chambre talaka na bureau ya Mukuna mbeto ezalaka bureau mbeto ezawana esalaka ni opération na kampi babenga ngo permanence bango na permanence wana ape makaso ka sambeleli batu mingi akuipo na kati na obetelo lisolo passer mo na kitambo soko tuni keni pia na koyebiso tozalanga kuta na ndoko leka passer wana kitambo asisi kote ya batu azali na microfile awa abengi moko alika na campus bato bayaka sima mwana mwasi moko alika na campus akotie na kati ingénieur abosa ko kangason bakotaka bayoka na babafu kuna passer azobuka Jéricho micro ezo yoka ko mais kuna nini pe zeli passe là-bas passer bandimi bande belé bandimi musu ba koko babete passer fungula boy passer azoloba na ingénieur na ko lakelo mabe po nini okanga kisonte yebisanga bande konanga ibokima be église de réveil be église lokwa ba nzamba ya opinion zo yebisa yo ngana za lokatera Nzambe muta sola na Nzambe netinga zate bande konanga nyonso ate bozana poto bande konanga bozana kisasawa bande konanga bozana be Europe bokima ba église lokwa ya ba passer Mukuna be église lokola ya ba nani ba transfunyaro ba nani bato babuka bato ba jeba Moïse Mbiye bokima be église de réveil ba passer musuto boyi kotanga bango pona no bakoyite bazebele bokima be église o bato bazake bele be église o passer azo senga yo mabonze bandika na dollar po botoko tuna bango Nzamba ze kolonini ba yebisaka mutu Nzamba ekolo azate nzoka Nzamba za américain yo yeba ngote Nzamba za américain ndengeni soto koti na be église mabonze banda na dollar oyebite 100 dollars ko kita e bana na franc congolais te franc CFA te livre sterling te banda ka na dollar na physiologue soko zo tala mutu makambo zo sala ko yeba pe makambo ne azaka na physiologue analyser aza physiologue na mona ka ba passer ba yebisi biso identité Nzamba zaka mwana azaka américain po mabonze banda na dollar so dollar esili tokiti na franc congolais lelo soko to moni Pascal évêque Pascal Mukuna comme il est ba problème comme il est ba règlement des comptes to moni ya qui n'est que porter les sénateurs en vie Joseph Kabila Kabange plainte to moni les sous ye nani Mimi Chibola a porté plainte et to moni les sous plainte mususu pona évêque Mukuna ba famille paraîtrait ba famille à Laurent Désiré Kabila ba porter plainte parce que ba lobby que ye mutabuma ye abi ayebi mutabuma qui Laurent Désiré Kabila est-ce que wana za peut-être pona ko ridiculiser Moussa na Nzambe te za peut-être pona ko comment Nzambe ngate ko benga ba Mukuna Moussa na Nzambe te ko benga ba nani ba petio ba nani ba tuna biso les rois de transfunément Moïse Mbiye ba tuna Nzambe te ba Nzambe Yesu ye moko mwana Nzamba te ko sa makambo te ba yokisi Nzambe soni batambola kande na kombo ya Nzambe mais baza batu ya Nzambe te oloko ba ba passer nyonso église de réveil tala lelo wa tangu kaka l'état lobike président le plus élu le président le plus célèbre Etienne Tshisekedi autrement dit béton ngana bengake double mensualité alobika batu nyonso bakanga par rapport à maladie au pays ya 12 na Afrique ekomi nango te mais
ba passer ba komo fungola direction ya Tigo Cash batini na bango mbongo na Tigo Cash. Mais kasi bon pe baba ote ya kabandimina ba bon mukolo moko te totala Yesu ate ya fungola Bible o verset moko te eloko ezama mutuya na mboka na biso bolingo oya mwasi na mbali te ka moko banda ba passer tout l'église de réveil ba banda ba kokate mbandeko bokima bozonga na ba catholique bozonga na ba protestant bozonga na kimbangi sepezaka loyenge po epanzana yeba na position te eza ba position belé bate ya kapete ba kimbangi so wana nyoso mu mona diange na mope botoka ngepe mutakala na mosi nte na lobi bango nyoso ba kobasi bungu ndenge nini ekomilika basa omoni satana so alinga yo kisosoni baza edingo ayebisa yote bazwaka bakisi pe edingo ba passer wana nyoso bakoyisaka bato mutu akosa miracle après Jésus azate à part papa Simon Gimbangu ndenge toyoka à part Jésus mutu akosa miracle azate yo na nzoto na yo bazobi miso nzombo zwaka atonga ndeko na ngabino bato boboyaka analyser azoyebisa bino vérité tiaka atonga muke na poso vana na nga minute okoyoka esimba te bongo nzombo pe ya maite ya ekauka avana na nzoto bolanda ba passer wana te ba aventurier tala na vie na yo batekisa ba mapango tala na vie na yo ndeko na nga ya mubali moi sino bazobuke Jéricho kuna yo zoyeba te tala ka moi sazo tosa pasteur koleka yo otiki moi sa lamba mais moi sa tiki bana 9h akene na église ti 20h nzamba lingi bo nzambe pas zwaka repo. Mais ce qu'on dit le journal le nazo informé que no bandimi nyoso ya ACK ba osala marche palobi autambo na ndia ba osala marche pour que no ba libérer Pascal Mko so ba libérer te ba sali marche l'état kanga bango baza ba fanatique ya passé mukuna bango pe baza ba buka Jéricho ba oya buka ka bango Jéricho na ba o ba buka ka Jéricho l'état ju charge na tala Kabila bozoko tsena makambo président Sorota azana maambo te mukuna bandaki Kabila te ko funda yete Kabila ya batu na motema pena toloba na ndenga fote malgré tout asali 18 ans akokine mboko yote simana ya azaki na bango be escroc lieli ba mbongo ba buki mboke tikali paralysé mais azana motema malamu président Kabila anozomona président Sorotana sénateur avi azana motema malamu makamu mukuna loba soki yeba lobi na ye ata pa tata na bango ezabu alingaka funda bato mais Kabila kipete kama loba na ende munduki na ye mwasi wana fundi azana be preuve abuka ke Jéricho na kati akare soki ache tembeleza ba imagine te alongola bilamba batala batashi wana po tashi ba kokate soki ko pirate mutu bato bazoyeba nga ba pirataka mutu na babenga ngo S4 na benga ngo neti S4 mutu ayaka na elile za dessin animé mutu boya kokate bazo pirate te za ya solo aza prete tango zolingo bunda na lio foko bongisa masasi na batolotolo Kabila simbiete ye moko na ye moko episu basi moko te basi musuba yaki Serge Mesaki na Lyon mutu na ngai ozoyoka na bato angola nyoso bolelaka analyser Roger Azawana ozoyoka donc ndenge zawana basimbi yete munduki na ye po akoti makambo ya yete tala mukuna abanda na bale abanda na bale ta abanda na box asali muchanga na mbujimai alonge muchanga yoka mutu moko aleki na Yesu na bakalite asili akoti na bale yaba kabari bala moko sauter akosa ni bomata ina banda malamu ozo banda na muto ya bakati ya kokipe yo ozoloba ozobosa ke obuka basi ya bato ebele mwasi wana za moko te abuka basi ya bato ebele na beeglise bafi nyonso mona na bala bino na eglise abuka bato ebele masa moko jidoka zaka na bandala abuka mwasi na donc abuka bato ebele ye moko te mais tobi ke no bazaka bien na Kabila c'est que lelo to mona balukeli maman Kabila ninga balukeli bongo eza parce que ye kutu mukuna wana mariage yende mutasinya papier ndenge toyoka par rapport azaki pire Kabila allié mbongo abato moni eloko yeboma bato livre le kosologie c'est une science qui étudie les okoso ba pesi mbongo ebele na utangu biso to lela mboko bato ba bebisi na mukuna pa bebisi mboko ye pasaki na kati mbongo président Kabila ningaka pesa po basomba biloko ye mukuna kangi yango habite ko sombela ba congolais te tikanga na gelé mbongo ya bianza mutupu ya ngai ba mbongo ebele azwa. Vous comprenez? Yépe a contribué. Yépe mutu a même pena président Kabila na ndenge ya esprit moko boye ke akache akipe ba congolais te. Po ya azaki conseiller na ye puis na azaki pasteur eten na makambo nzambe. So ya lobaki na ye na makambo ya bien. Alingaki a même mboko bien. Mais ya conseiller mabe.
Non, mais ça les gens on soba que non mukuna pas sali pomboka oyo et kufa. Nous sommes déjà le contraire parce que mukuna bi azo sala éveil patriotique. C'est-à-dire que non, azali ko la musaba congolais ba la muka ba mona ke Kabila sala ki mabe pour que na ba kanga Kabila ba libérer ces pays. Yoza masa na ngai. Ngai na bomaka bato. Tozalaka na yo. Soki na bomi bato. Na ye na mbongo na pesi yo. Yo pozo ozo pekisa ngate. Ozo lobelo côté yo pe kutu so na zimbongo wana ngena sa yo zi grand parti sikoyo tango bakangi ngate bakangi yo bakobengo nani ouais association de malfaiteurs sikoyo tango ya zo lobake Kabila bebisi mboko président Sota bazaki na nani mutu e passer nde mutazaka na droit ya koloba yende mutu a conduire ye mabe po bebisa 18 ans yo tozo le côté c'est mukuna mariage donc soki yimukuna zaki pembeni ya président Sorotate Kabila mais le mboko ebonga ozo ko betolo baka makamo parce yo mo lobi ke no ye bazalaki bango mibale mais yenda azalaki na mutuana amoni ke no mutuana za mabe yango eko ebisa bino lelo ke no mutuana za mabe mutuana zo ko sabino amoni mutuana za mabete amoni mbongo président Longwe po bango bandimaki teke Kabila ko président Sorota ko sa remise et reprise président Muso akota ba d'après bango mais amoni salami oh lokole salami koto mbongo egeza lisute na landa Fati Beto koto mbongo za yango abandi sikoyo ko bundisa muto ba a conseillaka e mabeba bebisa mboko pendant 18 ans yende muta aza donc mboko sokeze beba za ba mutu très faux ba mukuna wana. Pour un pasteur, ce qu'on a mutu ya bien, a conseiller bien pour tambola. Vous comprenez? Nandenga faute, nandenga vérité, hein? Vérité za bokabwanité. Vous comprenez? Analyser la loba vérité, analyser peu bazwa kaete que ozi analyser obini saye obi opese mbonga te nazo. Pour ceux qui a yebisa qui était to sala boy alinga sala mais tangu ya komo kize, c'est que muku naza lokoso mbongo alingi sikoyo koto kunebeba aya koto yo bazwa pose ba pesa yango moni nzamba yebisi habite yo lokozo corrompre oza lokosa mbongo na kobimisilo mwana mwasi moko oyo obuka no ba Jericho ebele mais na kobimisilo mwana mwasi moko obuka ye ba Jericho soki abuka ki mwana na mwasi Jericho te mubala mwana mwasi ana zaki mutune boni banda kala apese ba document na yete aso ba bien na ye bato ebele bokondanaka analyser bozo vanda pete makambo na yebisaka bino yango bomonaka nga naza mpona koloba vérité mais bino bolingana na yawa nakumisi mutu moko neti na bafaso te analyser aza bongo te soki bokokanga soki bokobeta nga analyser aza mutu ya vérité bozo comprendre siko mukuna nzamba yebisi abi makambo zo luka yango te yo zaki na Joseph Kabila président Sorota olie bambongo bapesi yo bambongo opesi conseil ya biete ozaki pe parent obuki ba Jericho te lokolo zo mwana mobalo azaki bien vert yo allez tika mutu musu Kabila zana mambo wana te yo zo si omoni balobi mambo ya Kabila alobaki mabe na TV wana omoni Kabila alobi président moko pena il faut babattre là malgré tout makamamboka mais tolobaka na proverbe nzala ya mikolo 10 et si dans un jour moko ce qui toli le quoi président Félix Tshisekedi azali autrement dit beto nzala pese si na yebisa ki bato na mboko est-ce que tondima ke essence ko okita biloko na mboko emata mais yoka président Félix Tshisekedi abandi na biso na essence tango obana na essence akiti na essence dollar ekiti tango konyata dollar anyati dollar boyemba moko la posa na yo ou bien sala mabongo sala mabongo tala makambo na oyebiso ya boye ngana zaka na information naza ni muta IDPS ni muta boye naza na ngaka muta na moniere te moniere bateka ngo banda kala papa wemba bandola ta moniero banda avant Félix Tshisekedi alata oya père soko tali ba wemba nzemba wemba kala moniere bien coupé c'est à viva kala ce qu'on a bien analysé pour tout clore dossier oya évêque Mukuna. Ça nous fait vraiment mal au cœur. Avant-hier, il y a 3 jours passés, notre pasteur Jérémy n'a montré batuna mbeto. Ce qu'on a dit wapi Église Corps du Christ na Congo. Oh, Moïse Mbia violaki. Oh, évêque pasteur Mukuna. Oh, nani ndekona biso Michel Bakenda. Oh, lelo bakangi susu pasteur Jérémy mutakala na montré batuna mbeto. Mais Église na kati ya Congo mboka na biso toza ko kene na yango na lire nini pe ezako donc nini nakoloba ni avenir nango za ndenge nini nalobi hein pona nini bakanga JC Katanga te bazokanga David Matadi Kibala te bazokanga Edingwe te ozoka bato na otangelo
bazokanga edingo ete edingo alakisa fasi neke ye asalelaka ne satan na satan na ye akozwa mwasi ya bato te oyo asalisa abuku David Matadiki bala alakisa bato ke nga naza muta bokoko na bokoko na ye akozala boye te jiseka tanga makayama nti malgré to akoma na ba Kongo alakisa bato ke nga nasalaka kisi na kisi na ye akozwa mwasi ya mutu te ba escroc ba ye na kombo ya Nzambe ba otangelinga wana ba Moïse Mbiye ba mukuna nini o musolo bi bakangi Jérémie Nzamba yebisi bango bi ngai naza muta kosakana na kombo na ngate fona bimisa bino na mpoasa yango omoni abimisi bango na mpoasa pona nini na beleli batu nyozo boke na église de réveil bokima mabe mibali boyebisa basi na bino bakota kuna te batu wana bazebelema dangereux bokima makambo bebi nazo yebisa bino bokima ba tranfunyaka basi ya batu bazobuka bango ba Jéricho ba passer na église de réveil batu nyonso bosami na église de réveil bobima bino tout ba eskolokaka bino na mbongo bazo eskoloko basi na bino ozo comprendre bazo kosa bino ba mabonza ya nani na yesi bino banda lelo Nzamba za américain po mabonza na église bandaka et puis so babenga ke tata Nzambe so babi tata Nzambe oyebisi aveugle muto aza tata aveugle ayebika mwana mobali Nzambe pa azaka mwana mobali azaka ni mwana mwasi ni mwana azaka mwana mobali il faut boyeba yango donc identité ya ba pasteur na ndenge bateya kabiso na makamu na bango na yebisa omoni mambo na oloba so bomona ngafo Nzambe Yesu tanga azaki église ezaki moko batu nyonso azana 12 apôtre moko takimaka asali église na ye sauf kaka mutate kaka ye soki bolingi boyeba ke makambo na oloba ya lukuta leta pena yoka ngai lelo azwa ba église de réveil wana akisangisa ngo ekoma mibale bazwa bango nyonso bakabula bango parde na église moko parde na yebisi yo kolemba bakomba bango nyonso bazolanda mbongo muta passer asalaka te azana bakamie ebele azolisa mwasi na mbongo omoni makambo na oloba passer mo wa mangembu oyo nayebisaka bato na bi prophétie na monde ezalaka te prophétie soki ezalaki na monde bato ya mbongo balingaka bamema bana na bango aya bi pasteur tailanga bano oyo akosisa classe akozala nani passer akotala bia oyo kutu voyu oyo akotangisa mais lokola eza jeu d'esprit passer mangembu asalaka ngo nazo beta bino lisolo pati bomona niveau analyser aza ana Congo bozaka na lobeli moko mutamayele ka moko yo wa lobaka vérité pesa bino bana poto be information bana Angola information Roger na Angola ya ba vina biso ba kanika ninda na Paris ozo comprendre ba Gauthier mascotte ndio tolobaka ba ya Willy Musheni 12 fois champion akoya kate yo ba nani en couleur ba bunga bazala kate ya Willy Musheni aleki bango toujours dans la page ngaka kande na yaka na ba vérité na zoloba donc itala na parti politique nazoyebisa yo nazoyebiso ba porte pe ba prison fungwami makala porte à makala na porte ya prison pour na vérité na lobby na kokota yango Yesu andimaka kufa na ekuluzi likola masumu na biso ezaka na ngoe movema ti lelo biso to sambela kana ebite so masumu ni to sambela po akufaka déjà na masumu na biso mais analyser ba porte neza polele ceux qui ont moni plein tout y était on a zolo baiser information frère total ils sont déjà lukuta analyser avant na prison mais na conformer bino voilà merci analyser comment que na suka émission na biso avant-hier to moni kutu ndeko na biso Israël Mutombo asala émission busolo na politique kulutu na biso ozali kulutu na ngai en tout cas toza de cœur na yo ba beba na ndeko na biso na papa na biso nani Shabani Record parce que balongole émission na ye na Congo web parce que ya maki mutu moko alobi ke no yenda zali mona Kabila le reste bana nyonso bazana bango bana mona bana ya Laurent Désiré Kabila te yenda zali mona Laurent Désiré Kabila Ibrahim ko sala analyse ni na opezo secret moko masa na biso wana journaliste na biso wana ndeko na biso wana omoni na TV lelo soko ye kaka na vérité na Koloche na olingote pour Koloche ni pas a corrompu aza mutu ya mutu mais boye baka journaliste azaka mutu te journaliste azaka na katikati pona ko pesa information vrai ndenge analyser la lobaka na yebisaki moto na nga Mutombo wana sala tu sala chaîne na yo soko zaka na ba chaîne na bato yo po baza ba leki ya banani ba Shabani wana ba liape mbongo mboko yo baza pe na batu na bango mutu wana kokoisile Shabani longola mutu wana be émission nzoka masa wana sala émission bien ya bien be information bien nenga yaki olakisa biso toyebaka mwana ya président ya Kabila wa akufa l'erreur de Ziré eza Kabila président sorta mais tomoni mususu abimi eza ba vérité siko vérité ngo tokoyeba ngo tango tomoni na TV et puis zuna zo kamwa yebisanga soka za mwana na ete boni bakokangeta za na justice basamba voilà ngana zo tuna bino
Donc, le même jour, on l'évacue et après, Fachi a payé ordre. Le biba sikoyo ye ngande na zabwe père nanga mwana moko bota to yebi etaki a cheche ba makelele na TV aye soit to kubenga ye to sololi en coulisses soit soka kosi to kosani to fundi na leta basani to sambi to bimisi ba makambo nyonso wana mais dossier wana to kosolola ngo pona memango mobimba na sembola lelo mwa Damas bazui mukeba sepela eza souvre to kokena ngo na kopanza sikoyo mponga na zanzamba ntekata na kopanza nteka batu bokozwa Roger na Angola yebisa bana mai bazala le conseiller privé Serge Mesaki na yebisa ki na Lyon konza bango Titi Emeonga na yebisa ki ofera lobaki libanga ya sirezali Gauthier Mascotte le producteur le plus célèbre zalaka na position Adja Fatou na Paris nde to lobaki les femmes mariées masole za kitoko ndeko nanga ndenge nazo betelo boya ya Willy Musheni nde tozalaka na porte bongo ye moko et puis on a formé bato omoni ndenge bakati Joanna bakati Joanna na gozo sala chaîne ya YouTube kalate eza kani top na top bokozo abestre pe lokwa na leka pano bokozo extrait ya ini semaine eza na émission moko wana émission wana na ebité boko ratete eza ngonga ya 20 minutes na ndosala ngonga mweza ba analyse ya biloko tuto obenga ngo ebito obenga ngo nini kata ballon analyse to comme na mesure to comme na sope na suka mais yo songisi biso suna na bakupa kala o lata marasu lelo te o safari te lata masu bila bana o lata ngo fo analyser la yeba na tala takanyoso tala muta mulaibo ya 3 mètres alata kanyoso muta boye azana Congo o ya américain analyser tala muta mulaibo e bana po na lobika na bana poto bo soutenir analyser ba okanga yeka po pesa bino information bien ngamu sana ngo pesa bino ka information bien donc bo soutenir analyser na ko sambela na ndenga système ngamo peso na zana kondima te ko sambela pe ekomate ezaka bo soutenir analyser na mwa mike analyser mwa muke to peso bo mwa elamba esala ka mwa mafuta analyser za na bogara za na santé ba américain o comprendre ba vient nga kanika ninda to comme na suka émission na biso analyser rapidement parce que to comme na suka pesa ka numéro na téléphone bato ba uzana pour ça contacter analyser pour na ba solo na ye apesa bango ba information sur ndengo lobby ba ko contacter na numéro ni bana mai bobe nga vient nga kanika ninda numéro yango na opesa na kati Paris yo analyser raisonner na lobayike na opanza te me na panzi mimeo na ande na ebisa bino ya Willy Musheni avie na lela o mabe taraka yo ya Willy Musheni situation oyonga na sana yango salabika mwa yawe sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe tu es assez longtemps demeuré sur cette montagne oh salabika mwa oh papa salabika mwa papa na lola salabika mwa na lembi situation oyonga na sana yango salabika mwa yawe sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne oh salabika moi papa salabika moi yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai putuna moi na vula na hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste salabika moi
te mosali asala bongo azanga lifuta basusu bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papa ozali wapi esala bikamwa revois ma situation papa esala bikamwa bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga nayebi olalaka tonimbaka te papa nga nayebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali yo pasola mapata namona bénédiction nanga en life papa sala bikamwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga na ngai naumela na poste yango ezali profesi certainement ekokokisama naumeli mpe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama ntango ninyo simbola loboko revois ma situation yaya na ngai esala bikamwa Daniela consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours et les premiers jours yanolaki sala bikamwa revois ma situation yaya sala bikamwa ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo sala bikamwa yo mponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te sala bikamwa yango ninyo revois ma situation nga nalembi situation oyo nga nazana yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai yeswe j'ai assez longtemps demeuré sur cette montagne sala bikamwa yaya revois ma situation yaya sala bikamwa aipela koti